mwana oyo natambolo na ye mingi lokola nasambelaka na église la gloire de Dieu nayaki awa pona bino bantu amawa botala mwana oyo basengaki yo combien bongo basenganga $2500 makoki eza te na hôpital ni na hôpital ya Saint Joseph aza mbula combien akokisi 4 ans. balandi ya chaîne na biso Océan du Congo omolongo mobimba pe bandeko bazwili bakuya kolanda biso na nzela na Facebook en direct nzambe apambola bino o mabota mabino mobimba lolenge bozali toyeli boso na bino pona émission oyo ya église et ses réalités pe ya flash auto zalango pona bino ndeto yambi ba invité na ngai nakati na plateau tika nzambe apambola bino bisika bozali wabino molobeli le révérend Didier Lompinga sango mokonzi mbote o mabota mabino. Pasteur Kadi, bonjour papa. Bonjour Pasteur Didier Lompinga. Maman Aimé, bonjour maman. Bonjour Pasteur Didier Lompinga. To yabino nakati na plateau na biso awa Pasteur Kadi eloko ni esibino mbangu nakati na plateau na biso. Bon, papa, tu es mbangu par rapport à ka oyo et comme la kibiso l'église. Tous na maman na biso to sambela kanaye na église. Maman aimé azala ki na problème moko ya mwana naye. Mwana za na problème na lisu. Alors ayaki ko poser quand on n'est pas na biso l'église. Alors biso l'église lokola makoki ezalité ndetoye to leka na émission na bino oezalaka suivi na batebele poto poser problème na biso tozana yango nzambe apambola yo papa Foska di Kiese famille di Kiese mobimba nene kato ana na mibale mlepasi boza baleki nzambe apambola biso na inana famille Lompinga mobimba nzambe apambola bino voilà likambo to yambi bande yango mama Bote papa pasteur mama émission na biso nayaki na likambo mwana oyo la lisu papa mwana oyo natambolo na ye mingi lokola nasambelaka na église la gloire de Dieu nayaki awa pona bino bantu amawa botala mwana oyo bosunganga pona likambo mwana mbongo basengaki mbongo eza ebele makasi naza na makoki te ya bosunganga pona likambo mwana oyo bandeko na ngai nazosenga bino pona lusungi ya mwana bosunga ngai basengaki yo combien bongo basenganga $2500 makoki eza te na hôpital ni na hôpital ya Saint Joseph bandeko babolingo mama pardon pesa biso na mwana komba mwana ndani komba mwana mbwa Jemima aza mbula combien akokisi 4 ans Jemima yakananu Jemima yakananu bandeko na ngai pasi makasi na motema na ngai komona kutu lisu ya mwana eza kobimisa jideka bozolanga penza mwana oyo malamu botale bandeko na ngai mwana aza besoin lisungi eza pasi okokotala ngo malamu te po il faut lela motema pasi mama Boboto mama Fondation Boboto mama Fitina Madawa mama Mami Meza mama Chantala Yao papa Osé mère des nations Clémence Dinanga Israël monde pasteur bandeko ebele joli ki yedi papa Emma papa Foska di Kiese bota lisu ya je mwana soko fini yango azolela azobimisa baza possibilité mpona kozwa soin ndeko na ngai tide ntangweno luisi ndo na ye mama na ngai yo moto oliesaka ngai tala kao bebe biyela bana sona bata bana madimba bana mbanza ngungu mokili mobimba tala problème oyo mama est-ce que mwana abotamaki ndengo abotamaki na lisu ezalaki muke me banda mwana azokola me lisu ezobima ezomata kaka ezomata bien mais eloko ezalaki muke lisu mwana ebimi libanda na 4 ans bongo so akomi na 15 ans 16 ans pasteur est-ce que bondelaki nzambe oui papa to moni eza na part ya nzambe eza pe na part ya bato alors biso to bondelaki nzambe
Alors yango moni toye epa ya bandeko baluka basunga biso pasteur moni biso tozalaka na mama aimé koma mwana oyo aza konyokwama mwana oyo même na butu alalaka te miso dérangeaka ye pasi. Alors maman nde bomoni wana santé bomoni eza santé na ete komona mwana na ye na pasi mwana oyo aboti amemaki pendant 9 mois na libumu komona mwana na ye kokoma na état oyo eza ko déranger mama oyo yango moni même santé za ya malonga te yango ye na ye awa ayaki na pa na biso na église makoki penza ezali te par rapport ya ba réalité tozana yango moto ye nango pa bandeko na biso baluka basunga biso pona problème oyo basengi mama oyo $2500. $2500 wana ezaka pour une opération. Ezaka sans compter ba frère mususu. Voilà pourquoi nous avons dit maman au 2500 c'est pour une opération pour le maramususu. Alors tous la poste elle sungi ya batu ba ko sunga biso pour na kaya mwana oyo azana venir mwana via mwana oyo lobi koza la via malama koza la pe député akoza pe mutu moko ya munene na kati mboka na biso to sunga mwana oyo via mwana oyo za la malamu. Alors yango moni to yake pa na bino bata mitema malamu nous l'église la gloire de l'Éternel nde to yake pa na bino boluka bosunga biso na problème à mwana oyo. Nazos loba bongo boy na mama Océan du Congo na fondation Océan du Congo tala jemima. Nazolo ba bongo boye na fondation motema boboto mama mukako tala jemima. Nazolo ba pe na fondation Believe ya Fariana ma fille tala jemima. Mwana oyo azana pasi ndeko na ngai mbongo lyo to bimisa to kende matanga to sama mebele sokito aide mwana oyo nzambe akozanga jamais kopambola. Église eza na possibilité te biso tozaka na vision nzamba pesi biso mais provision eza bino papa Foska dikese na yebio maman Chantal Fitina sœur Pierrette na Hollande bandeko président de la République Fachi Beto premier ministre pa uti kobima Louis Ndona tidentangweno benga Elgermani luyeye place azali na lit pona kaya mwana oyo mami longomo ya ba mami botala Yvonne na Londres botala kaya mwana o Janine Kazadi nazo benga bino Rita wa mawete ya baba Rita mawete mama na ngai mama 100 kilo Rita mawete Fariana ma fille bandeko na ngai tosunga mwana o mama Océan du Congo oloba na ngake fondation ba evre zo luka ngote mama motema boboto mama waza parmi ozwaka basse ya mama motema boboto no nazwaki basse mama voilà azwaki basse metalaka ya mwana liso papa Florent Nitungolo association Florent tala mwana yeyo Alain Koy tosunga mwana o balobi basengi 2500 hôpital pour une opération sans compter ba frère mususu sans compter ba frère mususu mama pesa adresse au vandi na balabala nini numéro combien na vandaka na balabala Bukanga na Ngaba numéro 33 Bukanga na Ngaba c'est-à-dire bato bana Kinshasa bayebi Ngaba malamu papa Gentini Ngobila bourgmestre commune na Ngaba ya télé mukwanga tala jemima c'est-à-dire balabala liboso ki anza mi balé Bukanga avant première direction o aza mwana na biso na quatre église papa Kadi pesa adresse église na bino église des hommes na avenue Kanyoka numéro 16 bis juste na avenue université soko tuni avenue Kanyoka au côté za pemeni kaka na prince numéro 16 nde okomona biso pour na contact ezali numéro 089 79 311 85 099 199 25 19. Merci. Toko pesa pe numéro na biso contact za malamu benga pasteur Didier Lompinga ndengo benga ka na 09 98 74 29 07 09 98 74 29 07 soza libando cheka please ya mboka Louis Ndona na ibi ozolanda ngai tidentangweno
ba makambo lingaka yango bébé biela botala mwana oyo lei ma fille tala mwana oyo famille Lompinga bisika bozali Esther Boluka Olga Mamour botala mwana oyo Mama Océan du Congo Pape J balanga nzembo ya mboka na biso botala mwana oyo est-ce que 2005 kokai na nzambe na biso Gladi Lompinga pe abeti tola lobi ya koleka na Neve Lompinga nzambe apambola libota oyo bazana posa bongo Willy Bofambo de tous les temps mon ingénieur tobele libino boza na kat la biso topesi mbote na Davina topesi mbote na Davina Boluka na Dalida topesi mbote na les grands prêtres Miradi Lompinga gloire azobeta bale tozangi te kopesa mbote na JDK benga biso ozwi contact benga biso komela nga na Facebook benga nga na WhatsApp aza mwana za église place otozo kamba nzambe apambola bino mama lio basuka ni okoza nango to basuka eza na pesa bango bonso bango nyonso mbote malamu nzambe apambola bango mingi bazwa motema malamu pona basunganga pona mwana mbote Mama aussi ndimi penza ke Fariana na mama motea boboto na Océan du Congo basi bapesi mbongo pona mwana ndima nde nazo ebiso mama nazani akonjima ke nde bapesi mbongo ya mwana pasteur olobi suni pasteur non eloko oloba peneza société boya kutala ka ya mwana oyo kola ozanga te kopambola bino merci beaucoup église yango wana nzamba pambola biso nalobi église yango wana pona moni pe gisa ya lingia kota ma église yango wana makambu yango nzamba pambola biso bayo